chaîne de la diaspora congolaise. Andeko balandia EDTV mbote bipa nyoso bozwami ndenge toyebisaki bino ndenge toprometaki bino tokozala na ndeko Eliezer esalami pe bongo ndeko Eliezer yeyo azali na biso na kati ya Bruxelles bozomona na sima kuna gare du midi ndeko Eliezer mbote riche tempête ndeko Eliezer biti ya voyage na yo awa ya mbala oyo ezali nini nanonsaka tango tozaki na yo na Paris que nazana invitation eumeli ya bandeko ya mouvement ekoki ya Allemagne Jules Makofo banda tango toyaka Genval tozaki na yo na bango na ba DSV na Allemagne basuetaka ke toya kozonga na compte na bango pona tosolola ba mwa makambo moko boy. Alors nazaki na invitation na bango depuis longtemps. Naye kozwa visa je crois le 4 décembre. Mais Nathalie na lobiso ki na bimi le 6 na kozonga le 17. Mais er moko pe moya kozonga ikozanga. Nde na nilaki déplacement wana. Na lobina tala qu'est-ce qui va se passer tango eleki avant que visa nanga expiré. Na lobina ya tokutana na bandeko ya mouvement ekoki. Yango moni tango tokuti ba DSV o ya radio lisolo ba ndeko Gilles Makofo ainsi de suite tokutani na bango ba yeko yamba biso pona tokende ko répondre na invitation ya bandeko o ya biso ba bengaki biso. Programme est déjà bien établi à ce jour na yo awa dans Europe en dehors ya Allemagne aux ala souswa na Mulhouse na Boutou le 7 janvier de 21h à 5h du matin parce que les association Rafa babenga ki pe biso pour que tokuta na bango les associations ya bana poto bakenda commenter un centre de santé ya ko prendre en charge bana oyo babenga ka ya SS tangu bayaka na Kinshasa tozalaka na bango alors bazo sala eloko wana na bana oyo misusu bamema awa eko senga que tozala kuna tokuta na kuna to partager na bango moment wana ndeko Eliezer tozalaki kobanga ke okobima te bakotika yo obima te obima mboka te tobanga ipamba eza kobanga pamba te nga même nga moko il faut kotala d'abord na njili tango tozalaki na njili comment makambo ezalaki kosalema dès que j'ai fait un effort ya ke bamona ngate dès que mutu alobi mwana mukolo lupango muteme beti dès que mutu abele lio muteme beti parce que oyebi lelo Frank Diongo azana boloko tozana mboka moko ya keba même na entraîne nanga tangu na koti namoni mutu moko ya SN ndeko mo Congolais travaille kuna landinga alobi ndeko Eliezer est-ce que vérifier bien avant ya koya est-ce que koleka est-ce que kombo na yeza na liste te parce que na mboka na biso comme système ya ba liste même pona kobima batu mususu oyo akoya akoleka na ye problème ezate batieli ba so et pas bato ya DGM à l'équipe mais biso il faut qu'il y ait une signature ça m'a coûté ça m'a fallu 1h30 ya kozela ba fouiller ngai na ba chaussette na ba mukadi na ba nini ba fouiller ba benga likolo ba benga na se ba benga na samai pour que bayeba est-ce que na kotiko bimato na kotiko bimate alors que j'ai toujours considéré que moi je ne constitue pas un danger pour la République nanon saki ke na koya na kozonga même temps na kitia na za 20e policier wana zotu nanga d'abord atuninga invitation na yo eza wapi na bien invitation na za nango ate ozozonga le 10 aux assure n'oublie pas de rentrer monsieur na lobi na za kutu na posa ya kozala awate parce que na mesa sana malili trop te biso to mesana ba moyi na biso wana voilà bandeko na kanisi boza ko bituna riche tempête tout na mutuna botuna te to kotuna Eliezer ba question ebele te na ba émission oyo azana besoin ya koyeba oto azana posa ya ko poser question moko na ndeko Eliezer ba conférence ekozala bozwa ba date boya ebele na colonne boya kokutana ndeko Eliezer bino moko bokuta na ye bino moko poser ba question oyo bozali na yango akopesa bino biyano pamba te makambo ebele eleki na mboka na biso na présence na ye tango ya zala ikuna ayeli awa pepo a partager na biso
tomeka koyeba nini oyo elekaki réellement pamba te période makambo ezoleka bainternet ezalaki te bainformation ebele tozalaki privé nango mais présence na ye awa tokoprofite na yango mpona toyeba makambo oyo elekaki kuna mais kasi tokokotika o te ndeko Eliezer est ce que ozali na problème yo na Gabriel Mokia? Riche Tempête, Gabriel Mokia c'est mon vieux. C'est mon vieux. Ayebi pourquoi j'ai dit que c'est mon vieux? Azavie Nangate parce qu'il a allié Sakanga, après Sakanga et le côté. Mais c'est mon vieux que j'ai accompagné dans un moment difficile. J'ai appris pendant que j'étais à l'aéroport qu'il est passé sur une chaîne avec un ami, Roland Isso, qui a toujours. N'habité ce qui a joué à Carole, tant que tu as un problème, n'a papa Léon, c'était toujours Roland Isso sur le plateau. Léon a eu qui va te faire moi qui a attaqué, même ceux qui ont attaqué, problème est athée, Azavie Nangai. Nazana problème qu'on a été bande ko ya poto une fois bazotungisa ya mbaka été pona nini. Ce n'est pas parce que moi qui a pesa kanga mongo j'ai pris le risque ya moi qui a tikala jamais ko pesa $150 azola nanga jamais. Jean-Claude Vouemba, honorable Jean-Claude Vouemba nazoka est témoin parce qu'il sait de quoi je parle. Il s'est fait que honorable président Gabriel Mokia azui ba position na ye moko ayebi azo poussa na te parce que Kinshasa il faut eba biso tozaka na mituna nous sommes des journalistes d'investigation toza informé na oyo bato basala kana butu pe na moi lokola nga moko na lobaki ngai tuna nga ba question tout même na vie privée nanga. Alors ce que moni muto azo kima biso ayebi pona nini azo kima depuis un certain temps bato bazo tungisa ndeko Eliezer ozo yamba Gabriel Mokia te na lobité ngai vie wana za vie nanga. Tant que na prison, nani quand neti makambo Franck Diongo, tout le monde s'est caché. Et moi, je suis sorti. Kinshasa, tout est bien. Mais j'étais obligé de donner une réponse. Que j'ai soutenu Gabriel Mokia, je l'ai accompagné dans l'endroit le plus difficile. Na yoki wana zolo bana batu ke ba piesanga côté ya ba journaliste tout et tout. C'est faux. Ba journaliste. Mais ba lobby qui est yonde otinda ki batu ba wolola e. Papa, d'abord, nazalaki na Cour suprême te. Nazaki koyeba te que président Gabriel Mokia koya kuna parce que ye abimaka lisusu mingi te na bilo na makambo ya opposition na Kinshasa abimaka mingi lisusu te. Na yebaki te na ye koya sima bazobetela nga lisolo que non président Gabriel Mokia azui lumbe. Nga nazalaki wana te. Et à un moment donné na yoki bazolo bake ba piège kaye pas ba journaliste lui-même est trop brutal. Même dans la Cour suprême de justice, nous avons vidéo à Betty combattant Likof. Non, mais on doit être quand même un homme d'État. Il faut savoir maintenir l'émotion, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien, alors rien entre Ngai Tambwe, Navienanga, Gabriel Mokia, que je respecte beaucoup, et que je respecte sa position. Je n'ai jamais envié, il y a quelque chose qui est un succès. On ne peut que chercher aux anangotés. Nabandi, il n'y a rien, peut-être qu'il y a à cause de la problème nanga, mais ngai nazo avoué yoke, il n'y a rien. Ce qui a soupçonné Ngalibo Abandag le même jour, il a accusé le rassemblement d'être à la base ya Lumbe Oyazwaki. Après, aye collègue na télévision, selon Bato Bapesinga rapport parce qu'il y a un landa qui était il n'est même pas journaliste, c'est un simple animateur. Mais Oyozala qui tambola na ye, tangwa difficulté. Ngana wele la kaki journaliste te, yango mona ticket là-bas tout journalisme professionnel. Ngana mikomisa nanga mona mkolo lupangu journaliste patriote et je le resterai. Voilà bandeko nakanisi bolandi ndambu ya explication ndeko Eliezer. Tomonani nabino na ba rendez-vous onyoso bokomona eko défiler na écran nabino bobenga pour na bozo ba programme ya solo na ba numéro onyoso ezali awa. Mais les 7 na la Cologne et le même 7 wana na Butu na Milouz. Mais les dimanches oyo awa ndeko Eliezer arozala na Mons na Virunga. Ba onyoso ba ebi Virunga boya kokutana ndeko Eliezer bosolola na ye tobengani bongo tomonani pona masolo na ndeko Eliezer. Merci botika malam. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.